Yasibo Mutombo Dina Yase Na Congo Tek tek mama Yasibo Mutombo Bandeko Babolingo, bana kin, bana bundes, bana Congo de partout, bozwami na psibino mbote mingi, wabino Brigitte Maya Ayeli Susu Bomo Mesano. Kaka na émission na mino sans complexe, émission na mino sans complexe vraiment oyo bolanda kata nyonso, oyo bolanda ka wabino Brigitte Maya na ba émission. Lelo eza makamba émission te en tout cas lelo vraiment toza dimanche 24 juin 2018 donc wapepai kaka na Congo Check Check TV hein Congo Check Check TV ya yemoko bosi Mutombo balbi bosa tozui wapi donc voilà toza na Congo Check Check TV toza na masolo ya kosolola tozana masolo ya kosolola parti l'abondance hein parti l'abondance yo lobite bato ba yamba bolingo parti l'abondance makambo zakuna ipana bino kuna na Paris makambo zakuna na Paris na Saint-Michel makambo zakuna na Saint-Michel Gorgé bandeko tolandaki mikolelekaki lisolo émission yo ndeko na biso collègue nanga cœur sensible à salaki que je sali maman oumbe la place aux ali et ngambe ya mwasi voilà cœur sensible à solo la kibiso li solo oyo bandeko na biso na Paris kuna na Saint-Michel Gorgé babengaki eza na couple moko a toloba babengaki ke ndeko mwasi akendeki kokanga moninga na ye camarade na mobali na ye na hotel ba camarade bushti ba beta kasete na makambo ya baninga toyo kakate bon to sala penini to saka obligé to sala na baninga po balobi zanga mo mezala na bato mais bato mo banani ofuza na bango oya modèle oyo wana mon maman wana kedeki kokanga moninga na ye alors avec toutes les épreuves ba preuve ezala ki ba photo to landa ki biso nyonso tout. Mais problème ezali que Check TV azope maté, boss azope maté, azobengama pourquoi parce que pour vidéo ezala ki suspendu. Vidéo eza suspendu pourquoi? Yango pratiquement eko expliquer bino pourquoi vidéo wana eza suspendu. Vidéo ezali suspendu parce que couple B toloba camarade entre guillemets oyo bakeneki kokanga yepa bengi abengi Check TV alobi non makambo wana eza bongo te elle aussi elle veut s'expliquer alors lokola Congo Check TV eza na parti prité Congo Check TV eza ya moto nyonso Congo Check TV eza lokola ndako nzambe ya baka moto tu moto nyonso nzambe ayaki pona bato ya mabe ayaki pona bato malamu te yango wana na bato ya masumu na bato ya mabe na bato ya malamu bakendeke na ndako nzambe bazalaka reçu bayambaka bango donc voilà Congo Check TV eza lokola ndako nzambe eyambaka moto nyonso eza na parti prité lokola couple A eyaki na lisolo eye na ba preuve nango elobi Congo Check TV apesi masolo na collègue nanga cœur sensible ndenga solo la kibiso ango to landa ki yango biso nyonso tout mais lokola ndenge to lobi ke couple B aye alobi non ezaki bongote Congo Check TV boss azalaki obligé à suspendre non atelemisa nanu bilili wana pause Billy était mis pas batté. Billy était mis siko parce que maman wana, moninga wana, la camarade, alobi yepe fois solo là. Alobi yepe fois s'expliquer. Alors, biso, donc Congo Check TV, ezo qui est à Paris,
ezokende na Saint-Michel do tokokende kuna na Saint-Michel Gorgé tokende kokutana na mama wana po tokotanga Kombo te mais boko yeba ye tango tokosola parce que ye animi na ye asolola tokokende kuna tosolola toyoka pe ye ndenge balobaka oyoki litoi moko oyoka pe mosusu po yeba kozwa décision. Alors biso le ko ezeki makamba décision te biso de craquer to partager li solo mokili yeba po ndeko yaki na plainte na ye. Mais alors, plaignant peu si quoi lobby non et aussi la bonté. Voilà la raison pour laquelle vidéo est ça suspendu peut to lobby procédure ya mona siko ok ezali ke biso to kita kuna et to solo na ndeko et puis to ko lukali susu ko loka ba témoin. Bongo sima na ngonde biso nyonso tout ensemble to ko yeba siko ko juger makambo ngo penza eza ndenge nini. Donc voilà yangwana balobi ke place aux ali il faut linga ozala na bato mayele. Donc eza lokola ndenge boss azawana aza vraiment bien encadré na Georges Djunga otete la kema fumbe babi moto mayele azo pesa boss ba idée. Yamwana te bozala leko a boss mutomboko ayo kaka so ba yebisi bo ayo kipe pa saleli ayo kaka te me asalela pe. Donc voilà na kosenga la réalisation ba balancer biso moi pipe comme ça tozonga liso parce que tozana mama na makambo lisusu ezo passer na London. Oh président Popol bozana musale belé. À tout de suite. Si tozo qui sont na plateau, ne ka to yebisa ki bino toke na London. Toke na London et pas isemi babi yo c'est la biso le 18. Bo bunda na bo c'est la biso le 18 mais toza na ba problème. To na problème kuna na bino kuna na Londres kuna na Birmingham. Sa Majesté premier chancelier de Bundes. Balobi qui ma problème est à Birmingham. Donc, en tant que sponsor, bongi saka déjà nenge nini yo lukaka billet pour Brigitte Maya a quoi en Angleterre kuna a qui na Birmingham kuna pour que ne ko solo na na que ne ko kuta na papa moko balobi que ezan na papa moko très dangereux na Birmingham. Eza na papa moko très dangereux na Birmingham na Londres kuna. Papa oyo azofanda en concubinage na mama moko songolo tokota na Kombo te pendant 13 ans. Pendant 13 ans, papa oyo afandi na maman et mama wana azali na bana na ya basinde katoyebi. Azana ba jeune fille na ye et le papa musala na ye ko déranger bana autour le kola baza bana na yo. Oh mon Dieu, makambo yo e komi tozo yeba susu mayele te tozo su na mayele te ba mama eza pasi ba mama oyo baza batikali bango moko eza kaka na pona bakaya ba divorce te ba mama musu batikali pe bango moko na kake mobali pe akufaki atikali pe veuve mais le kola za na bana peut-être la un peu jeune alingi a recommencer vie akoya kokutana na ndoki lokola ya tata oyo ndoki lokola ya papa oyo. Comment bana oyo bakoki kozala bakoki donc baza bana na yo parce que balobi tango yo zwi soso donc ba maki wana baza pe ya yo mais bana wana ozo kosala bango ozo kolanda bana wana ke bana wana pe okobisa bango kaka lokola ndenge mama na bango donc bango nyonso basi na yo. Mais bandeko nanga bana oyo pendant tout ce temps wana ba yebisi mama na bango pe eloko te. Piso to mais comment c'est que bana baza bana mabe? Comment makambo ezo le kabwe bana bakoko yesa mama na bango te? Or non. Tango to landi isolo so nenge ndeko solo na biso. To moni ke bana bazali ko yesa mama te pour la simple raison que ba moni ke mama na bango azala ki tellement
aveuglé na bolingo po bana basi bakoli bana baza déjà na ba 20 ans voilà ti likolo kuna baza bana mikete bayebi ke mama na bango aza déjà vraiment na kati ya bolingo na ye alors balingo bebisa bolingo ya mama na bango te bana babombi bana ba gérer situation mais bana ba céda na papa wana te. Mais alors qu'est-ce qui s'est passé? Papa a ke vacances na kini kuna na Kinshasa kuna mama tika pe bana mibale kuna ya mwasi na ya mobali bande kuna ngabota la mama likambo sikolo kuna papa akendeki lokola pe mama pa yeba makambo papa asala kate kozonga ya papa asali kaka 1 mois tango azongi masolo ya kitoko oyo papa ye nango eza oyo ya mwana ya mwasi bana baza mibale ya mwasi na ya mobali mais ye mingi na masolo ya mwasi ne mutezelaki intéressant alors papa eloko nde asali asombeli mwana wana 2 portables ya cher atindeli mwana wana mama tuni ye motuna bime papa okendeli kuna bana baza mibale mais comment ba portable de mibale ozotindela kaka ya mwasi ote ya mobile na mona peto nige azali koninganga te oh alingo te ndenge nini ote non na mona kaka bongo bandeko nanga eza pasi donc bana oyo ya poto baboyaki mpo baza bana malamu baprotéger mama na bango na bolingo na ye baboyi na bango koyebisa mama na bango mais oyo ya Kinshasa kuna lokola batindelaki ete portable seke mwana wana asedaki pasi nini papa wana alakisaki ye bandeko na nga eza mawa mingi vraiment mwana wana ya mwasi akomi kobenga papa wana pe abengaka mwana wana soki mama ake musala voilà masolo ya bolingo ezo continuer nzambe na bomoi tozokende wapi na makambo modele oyo tonto Gilles vakuna na Birmingham na kopesa okombo ya papa wana olukela biso nono ye po kala mingi te papa tokotanga kombo na yo po balobi soki omoni ndoki belela po yo pena papa oza pena ndoki na yebi te soki ya modele nini po ezalaka te mama uti musala aye na ndako portable sonné mama moni photo ya mwana mama tuni papa wana nani Karine papa o azwa téléphone boye papa zo koko solo la te mobulo ekoti mama bandi ko comprendre mais lelo ndenge tozo solo la boye bandeko nanga bazape lisusu libala te bakamoni pourquoi parce que tata wana modèle kaka ya kendeki na kinu wana ake koninga mwasi mususu kuna siko kolinga yake koninga mwasi wana nde mwasi oya awa tanga ye koyoka yango na makamusu kape nde balobaka vers mai ese etonde komo sopana mama alingi lisusu te et voilà que tango bana oyo siko bamoni ke non mama longwe na kati aveuglement wana mama fongoli miso siko to solola na mama tango bana ba yeko solola na mama ne mama yeko ba ah donc c'est que yaya na bino kuna na Kinshasa asedaki na tato parce que eza possibilité na modèle on a yebeli muto yo akile ko sombela mwana DGSM ya cher boye poiting de la ye aussi longtemps que bana bazami balé bandeko nanga ba mama eza mawa eza pasi mingi na yebisaka bino dernièrement que awa en Allemagne eza na mama moko akamona ki kuteme mobali akufaki nde na uti koyebisa bino nde sika atikalaki ye moko mais tango après quelque temps le corps ezalaki nano trop jeune
aye kokutana na papa moko balobi bafanda bafandi baboti bandeko na nga eza lisolo ya kobetela te na mona na misu na nga nakotaka kombo ya ville te mama wana atikala na mwana ya 2 ans na poussette akoma dépassé détraqué mental donc oza na ndenge kotala mwasi te ndeko mwasi mawa mpona nini parce que ndoki ya mobali oyo akendeki kozwa ntango aye na ndako akuti ye na bana misato atikalaki na bango alors la petite elle avait 17 ans papa wana abandi bolingo na mwana wana ya 17 ans tina miniti oyo tozoloba boye bandeko na nga c'est une histoire qui date de 6 ans papa wana akoma kovanda ndako moko na mwana wana ya 17 ans oyo azwa na maboko ya mwasi oyo azwaki méchanceté ya bapapa nayebi te bandeko na nga bapapa eloko nini oyo ezalaka na mutu na bino oyo okoki kobosana mwasi oyo ozwi mpo kende kokourire na mwana tala mama niveau akoma nango donc na mama na mwana baboti na mobali moko parce que papa wana ti lelo ndenge nalobi baza na mwana wana mpe bazobota bakomi na bana mibale donc relation ya mama na mwana ebeba bandeko tosala très attention biso bamama oyo tolingi korefaire vie il faut tala nanu mutu nini yango c'est vrai de fois bato mosusu bazali baza bandoki ya maseki wana ebomama na nsima kuna emonanaka te azosala makambo minene yo moyen oyeba eza te eza mpasi mingi eza mawa mingi bandeko mibali boyokela biso mawa nayebisaka bino biso bamama biso batobotaka bino tobemaka bino nanu 9 mois yango tozalaka mitema minene tobemi bino nanu 9 mois toboti bino tobokoli bino tokolisi bino nsima bokomi liso mibali na biso boyokata mawa wana boyokata mawa wana likambo bapasi boye komo kokofanda na mwasi pendant 13 ans 13 ans moke te eza na bato ebele babana na bakoka kovanda 2 ans te bakoka kovanda 3 ans te 4 ans te bakabwani bino bato bokomi na 13 ans et na ntango wana nyonso tu yo vraiment ya solo omoni lokola yo oza courir de jupon lokola yo oza soki nani nayebi te komoni topesa yo basi ya balabala kende kozwa ta basi mosusu koma basi oyo baza kaka bien mpo na yo ezali bana oyo ya mwasi na yo et les papas dangereux il y avait même une fois que famille moko baye korendre bango visite na ndako na masolo famille wana bazalaki na mwana bango ya mwasi kaka ndenge bavandaki wana déjà asa bandaki déjà kofida biso kosala bakulu kopesa batelefone kosala kolinga mwana ya batu alors mwana wana ntango alobi yango ayebisi baparent na ye mais ntango ezongaki na mwasi na ere wana mwasi andimaki yango te mais après avoir koboya na mobali ntango bana babimiseli ye secret esikoyo mama alobi oh navandaki nde na ndoki mpena pendant 13 ans bandeko na nga bandeko mibali nazosima bino kaka eloko moko boyokela biso mawa boyokela bamama mawa soki olingi kozala na basi mibale misato mitano bapekisi yo te me kende koluka ailleurs kende oluka ailleurs koluka camarade ya mwasi na yo te ndenge lisolo ya bandeko na biso kuna na Saint-Michel na Paris na France kuna pardon kokende kolinga ndeko kamoninga ya mwasi na yo te kokende kolinga ndeko ya mwasi na yo te kokende kolinga mwasi mbanda ya mwasi na yo te pasi baza ebele libanda bino moko bokomisa mo chanson révolutionnaire ke basi batuli bino ne mibali botuli bolimisanga boss mutombo limisanga na siliki mwa moke limisanga fungo parce que bolekisi ba papa bolekisi
boyoka biso mawa ya solo biso basi toza pe na mabe na biso toza na berrer na biso mais bosunga biso botika kosala biso mabe full boss bundes image boyokela biso mawa boyokela biso mawa boyokela biso mawa Fleury Flair bambote bele kuna personne na ki namona kiyo na mukwa mungu namona kiyo vraiment na yoko Félix Wazekwa osa bien encadré yaya nayebi ke bébé 53 ans ya wili musheni code mondial et ande maman na likamu bébé botalaka bébé à 53 ans 53 ans de bébé bébé a mis son poussé par tata on à Londres donc catastrophe élément à craindre bandeko tous en conscience vraiment tout sougana tout teyama yangwana bona na Congo Check TV bona na Congo Check TV akwele mno masola lokutati akwele mno masola lokutati nyoso bozoyoka awa eza vraiment ba histoire vraie yangwana bozomona ke mingi tant collègue nanga cœur sensible azoleka il y a toujours des preuves ezali il y a des photos Sabino peut dire que non, les kaboyo ezalaki bongo. Histoire oyo eza bongo. Ce qui veut beaucoup botuni bakoyeb Sabino. Tozo solo lango pas pour le plaisir, mais tozo solo lango poto sungama. Babi moto na musala na yi. Bao bazo sala na politique bazo sala. Bao bazo sala na média bazo sala. Bao bazo sala na musique, bao bazo sala. Donc moto na branche na yi. Voilà que Congo Check TV a lobby. À part ba émission na plateau oza na lisolo oyo ezotumisa yo oza na problème moko songolo et yaki na kata vi na yo oyo moniki olingi mokili e bango komitumisa bate Congo Check TV mokili kolanda yo mokili koyokango pe batu bakoteyama. Voilà, je vais dire bonjour à la fille à papa Dorcas Mutombo, Dorcas Mutombo, na Newcastle, na London, kuna yaya. Zala bien yaya, toujours sage. Voilà, wana penza, fille à papa, fille à boss Mutombo, yemoko, Check TV. Donc voilà, nako retenir bino mingite, po tozo kutana bino kala mingite, mikolo yo, toko solola na bino mwa mingi, tozo kima pena mbango ndenge balobi ndenge balandaki pena mutokola moloko aleki moloko na mbango ezoyebana te sikoyo nani akokanga nani. Donc masolo eza ndenge wana. Voilà, nalingi bino mingi. D'ici là, portez-vous bien. Tokokutana mbala sima na un nouveau numéro to lisolo mususu. Na Congo Check mama Yasima Mutombo.